côté parce que moni mutu mo asala ki yango esepeli so pe donc somba oyo oza nango besoin somba eloko olingi somba eloko moni ki ekosepela nango mpe okobana osalela. Bienvenue de retour na première dame look. Lilo na première dame look tolobaki totia na se lilo na première dame look tolobai to vanda to sulula masulo ya kati to kita mwandambu parce que lelo to banda koyeba na mwa malembe na bino. C'est pourquoi na eli bino vidéo o ya masolo vidéo o vraiment ya bien vidéo o ya lelo ya lobaki en tout cas to tia na se to kita mwa moki parce que vidéo ya so yebiso leka to vibra qui un tout petit peu lelo vraiment to kiti mwa moki. Alors vraiment soko za na ndaku ngasi na zwelo na nga ya omela kopo yango oyo ya kopo na amo ya na lingango pas des accompagnements de préférence soko zwi pelo no omela parce que vidéo ya lelo et kozala nango ya masolo na koyebisa bino qu'est-ce que je pense na ba produit musu ya moke bozwa ba vue pe o ya ngai ba point de vue nanga par rapport ya ba bilo mususu comme ça ngai pe nazwa ba vue na bino par rapport à ba commentaire nde botika na lelo en tout cas na yaki poto solo la masolo ya maquillage poto solo la na bino to zwa mo ba clarification na makamiki est-ce que vraiment il faut à chaque fois kokenda kosumba ba maquillage ya cher? Est-ce que à chaque fois vraiment il faut ce que loko boye pimi yo zala nango et tout ça? Est-ce qu'il faut qu'on dépenser chaque semaine chaque mois pour te bi ba maman biso toujours tout ça là ba course toujours tout ça na excuse ya koleka na ba shop ya koleka koto peut-être au monde loko boye? Est-ce qu'il faut à chaque fois kokenda na ba shop okenda na ba boutique okenda na ba magasin ebele oyo batekaka maquillage mais tant au koma wana ba vendeuse au bateka wana peut-être bazara pe na temps mingi te akozwa temps vraiment pour na kopesa au conseil par rapport ya teinture na yo par rapport ya produit nini olingi osomba okokoma wana souvent bazala na se ya pression souvent bazaka stressé souvent peut-être pour mutazaki obanda ko travailler depuis 7h du matin pour na ba misusu depuis 8h ou 9h et yo comme na shop na ba 15h moral na ye asa déjà tendu mutu na eza bien peut-être tant ozo komana ou PC déjà kanda ou bien ozo tourner ba question biso pe mo pe manière na so comprendre makambo zande mo différent oye pour nous tout na mutu question mba moka linga servir yo mbangu asala ka walingi pour a débarrasser à se débarrasser la binomisu na ki poto solo là parce que voilà naza na tablette moko awa eza ya sika eza na ba maquillage belé na linga to solo la mwandambu sur maquillage oyo vraiment maquillage yango déjà bomoni on a titre eza maquillage ya Kiko to komi okende kati ya été batunions tout ba opportunités à la mode. Voilà nga nazwaki occasion ya kokende na France nazaki na Paris mikolo tuleka na sombaki maquillage oyo ya Kiko yango lelo na lati eza Kiko mba na lati vraiment Kiko soki pe boza na besoin ya Kiko maquillage oyo na koya kozongela bino yango na vidéo ya kolakisa no comment est-ce que bokoki kwa lelo Kiko et yango yo eza maquillage bato belé ba yebi yango tout comme pe bato belé ba yebi yango te eza koya pour malembe koya kolinga ko conquérir marque ou bien eza compétiteur neti baba ça rappelle ba compétition na bango basalaka na compétition ya marque nga na kinde kuna na lobaki non fona koma sur place na tala vraiment pour na bato lo poso mwindu qu'est-ce qu'il faut parce que bobo ça na te tant bazo sala ba maquillage oyo mingi peut-être bazo sala maquillage pour na bato a pembe pour na bato a mwindu ebika ba shades ezaka différent mutu so aza na noir oza na africain mais oza na teint clair musu so aza africain oza mwindu neti sénégalais baza mwindu mutu so aza africain oza na bois noir oza na chocolat mobwe neti première dame to mona pe ba indien ba mindele alors bato basaka ba maquillage basala kango pour na lo poso nyonso alors siko question ezali lo poso na yo okoyeba yango ndeni car na 2 minutes okokota na magasin vite fait peut-être vendeuse wana ako expliquer ou bien te c'est pourquoi nga nazwaki temps na bena ki opona
moi ba couleur on a mona eke pona ba noir et koki kosimba soki oki kosomba ba maquillage na yo oki osala shopping na yo bien ba achat na yo somba ba produit na yo cosmétique zalaka na système ya kotia yango awa na pomme na yo aya likolo ya liboko ozwi maquillage vraiment omeki yango na liboko soko moni na liboko na o ça va nde okoki koyeba ke maquillage otango na osala yango ekobongisanga kozwaka maquillage te mba moko sur place wana otiango na miso bandi omeka peut-être otiaki fond de teint ou bien so ependeni mais soko otiango liboko na o tellement liboko ezaka déjà ndenge mona elongi mpona bato basela produit te mpo moto mosusu tomona akoki jamais osala boye soko otali elongi na ye na liboko eza na concordance te mais soki oza vraiment nasi nalakisaki bino video ndenge nini ya kobatela mpo na yo voilà na okota en détail te mais mpona bao bayebeli ona oloba komekaka toujours video nini komekaka toujours baproduit cosmétique na yo vraiment na ye awa mponga nalinga mingi badepense te bien que mon nalinga dépenser nalinga mingi ba dépense te nalinga mingi ba maquillage na bino ezala vraiment ba dépense trop te parce qu'il y en a trop soko bandio que somba lelo crois-moi au qui na magasin au sombi ba maquillage à 500 € ou bien plus pour ba combo ebele ezali mais maquillage oyo ya Kiko bazoteka yango na 2 livres 2,99 €, équivalence il y a 1 pound ou bien 1 livre et quelques na bateau ba en Angleterre. Tant na kinda qui tellement pris nango et choka kinga na lui ba prix eza vraiment boina zwa na ki comparant pour aligner la mingi mo pe mat bien sûr na mélange ngo na ba bilo mususu na ki ko comparer na on laksa no ba couleur malembe moko soki ozwi couleur na yo next na ebisi bino tiango na elongi awawa oyo na fongoli déjà son plus tard des numéro 243 et kokana code mboka 00243 pour na bato ba ki vous se rappeler yango penza na pona ngai bomoni ndenge salinga awawa vraiment na poni ba couleur moko boye na ba maquillage pe tellement vraiment na comme ozwa déjà ba court pe tout ça na ba maquillage pe vraiment eza na ba maquillage mususu ba fard à joues surtout bien ba fard à paupières misusu eza mat na ba fard à joues ba fard à paupières misusu eza ya mat misusu eza ya glitter eza neti ngeli bo comprendre que ozwi otiango misusu eza la otiango ya mat ezo otiango mba moko ekangaka ya glitter ya ngeli wana eza ba bloka ba butu otiango eza la vraiment pe ezo ko briller mba moko ezo pesa neti boelelo vraiment na se maquiller exclusivement na make-up ya Kiko pe na vraiment franchement awanga na pesa ba opinion net parce que ngamo na make-up et puis da o na moni sur yango je peux pas me tenir debout ici devant vous na bando raconter no du n'importe quoi on est à style na ngate vraiment 243 oui c'est pélissinga parce que yango na koko bando utiliser comme couleur de transition eza oyo ekotaka juste ka likolo awa na ndenga moke pona okabola nani makiki na yo na se a couleur mo batiaka un tout petit peu ya zaraneti moi light moi pété vraiment neti numéro 1 mususu na zana ngo awa eza numéro 208 yango eza na tendance ya rose ya pété na bato ba oki ba mariage obima peut-être soko la tilamba na rose couleur neti o boko tiango juste likolo misu awa otie crayon na yo et ko sala ou bien au lieu ko bando ko sombre na ba couleur mususu vraiment ba maquillage ya moins cher yango oyo na meka yango na likolo liboko nanga na tala siki oyo ko sala vraiment yango vraiment Kiko donc nazo meka oyo ya rose awa wa juste likolo bomoni lo na lobi ya mat eza ngeli te mat eza la otika boye kangi donc ozotiaka aboye voilà oza vidéo oza te eza omona ngo sur place bino moko eza radio te otika magasin ya Kiko eza nango partout ape na Europe eza na France na Paris na Angleterre pe Kiko ezali vraiment ba maquillage moins cher mais la qualité moko ya très bien na qualité moko oyo epatenga na palette o na 24 mobimba soko sombi o 24 o ko sombrier na oli sous-te oza na ba couleur na nyonso to ko remplir on a ba couleur ya hiver na ba couleur vraiment ebelé na za na orange oyoyo
orange on a sala ngo parce que na ok mariage mo we kalami pété zoya vraiment dans la telamba mo écoute ba orange mais na sala ngo avec vous comme ça tu découvrir comment orange o ya songi na obenga vraiment songi parce qu'ils a très bien ils a un tout petit peu piquant ou ils a vraiment au tseka mkibo et kangi mbala moko pour na zoki ba maquillage nyons tout mingi na kinena système ya mat donc bozela na fungola orange yango yo nazo mekango ka mukindi na epsibino ils a système en meka. Voilà, bon ba monde épesi éclat nango épesi bien donc na tient we belé kutute botama bona na zuka muke na buya misapi nanga mais vraiment tout le temps est-ce que au tala peut-être au tali na vidéo ou mutu so asali les boye bi pe poche na été bison so tozolinga ko apparaître ba basi tozolinga ko bima toujours propre toujours chic toujours belle mais na même temps il faut ko yeba pelo ko nyozo somba est-ce que ça ya yo parce que peut-être somba pe ba maquillage belé o tika na on ndaku oyeba raté ko karao vraiment te oyebi pende nini ya ko utiliser yango te o moni qu'avec première dame so sombi loko na ezati ko zabi somba o sombi ke lo mo mukie oyebi ndenga o utiliser yango oko comme fanatique na ba couleur eza 407 na mususu na eza 405 yango ezo beta vraiment nzoto parce que eza ba couleur moko ezo ki na tout petit peu de près ba couleur eza riche ba couleur eza très bien na leli yango makasi parce que okolata moi itete ba couleur okolata moi lamba na moko ya moi violet ou bien la lamba na mo ya mauve ou accessorisant vraiment très bien tango ko ya ko tia ba couleur o monique et comme bien pona ki osomba ba produit na bango vraiment muta serva kinga na caisse. Oui, que na sombi banani ba fard à joues au boé et ba fard à paupières on a sombi qui ont pratiquement 15 vraiment à charger ngai mbongo oyoyo na zwa ki yango moko mais sali yango deux fois l'excès on a nino à charger ngani ti o ezaki 12 €. A tiango 12 une fois aye ko tiango sous deuxième fois temonga sui na kina shop wana ndenga mabete na kina shop na sala comptabilité vraiment peut-être ba msupe boye binga na bien te mais tandis que na bando ça ba vidéo na mike bo bando découvrir ce qui est première dame ce qui est Adrienne et voilà na sala comptabilité na ebi vraiment mathématique Nathalie à chaque fois na kindaka na ba shop natalaka réussi wana kutuko avant na tia code nanga nalinga koyeba combien en plus ça suit nazo ponelo komoko na mutu déjà na yebi ki oyo boy na zwa ngo eza 2,99 € tant na zwa ngo 10 ezo salanga combien 20,99 € donc na yeba bablo ko na miki webi ki na komi ça la boîte bête calcul oté madame et sali oso qui paie 77 € et le mois bon alors qu'il y a na mutu nanga na yeba ki na zwa ki vraiment bablo ki za ko salanga ba 50 quelques euros c'est maintenant madame Nathalie boy Nathalie nabi non oyebi kazote kilango très précis chargé nga trop oyebi ke epesenga bien te kamusenga na bi comment est-ce que bino shop munene boy bozo te kababiloko vraiment mais bato bazana baza sérieux te na comprendre que ça fatigue erreur et comme la mutunyos tout so yozo ki pe ba shop ou bien so pour kutana lo moka bon na magasin o ko pe ko ebisanga mais en tout cas so kutana on ante il faut que vous la prudente voilà tout comme qui n'abso vers la fin ba produit o vraiment na sepeli na parce qu'ils a très bien ils a doux ils a ba produit moko ya mat botalo na mekaki kala mingi ta yango ezanga ka toujours na liboko vraiment donc on découvre les sous avec vous malim na bando laksa comment est-ce que na bando apply ba kiko pour na bato pe baza débutant na maquillage pour na débutant pe na make-up beaucoup bando apprendre nanga ba technique nyos na miki pour na 2015 muto abangisa moninga te na 2015 bino nyos to bokoyeba comment est-ce que ndenge to lamkaka na tonga un mot maquillage za to tsesu ki naweza so ndenini et tout pour après au commune longia feti boy au passant na ebi ki vidéo et ça la très plaisir vraiment na Julia et ça la plaisir de sous na Emilia Gualdino et zo sepelsa ya lolo pe tout le monde baza connecté na Facebook na ya Adrienne première dame Facebook na ya ngwana soko komenga je suis là pour répondre à vos questions vraiment na kansaki moi vidéo e fongoli bino misu tout ça la récapitulatif bisomba sombate somba ka ke loko lingi ou eloko ebi ke ko utiliser ou eloko za sur na yango okeka na magasin
vite fait conseiller on a ya kies ou bien supénéné so madame Sumba boy baba ya sali na mbongo oyo kotika les ayo et puis pour oya ko se retrouver aux ba produit wana après 2 semaines au sepeli na ngote et comme na ba blongo belé somba bisomba somba na yebi ke lo na loba ne za pinza ya solo ponga mo mo ekanganga soki ekanganga na reconnaître on se paye peut-être bisomba sombe kangaka OK na boutique au moni loko moins bien et lamba moins bien au lingi juste somba peut-être aussi là qui un programme t'es surtout na ba maquillage né mikolo vraiment bon on a peut toujours me expliquer comment est-ce que c'est faire belle mais ezalate Alexis ezalate qui lelo la monki OK somba na boy na ngeko ma ote beaucoup mo swana na ndaku parce que yo ba vraiment il faut acheter ce qui kara au moni ko sali là et loko moko moni ki za na bénéfice na yo important eza oza na fond de teint na yo oza sur oza net na nini palette na yo moko boy vraiment il y a ezaneti au 24 oza 24 couleurs comme au Lucas Nini aussi aux anneaux près. Voilà, c'est un grand plaisir pour Nanga de venir encore ici. Comme ça, on a peine à feedback na binu. Oui, ça a suivi boza bisomba somba. Oui, bimi lelo sombi. Oui, bimi lobi sombi. Et komika nanda ku bulkara na otinda on a kin. Mais aux autres tinda pété. Moi, maman des ala. Donc voilà vraiment plaisir et ala yangal de vous retrouver encore nombreux. Nani tableau ya Kiko yango yo vraiment écoute ma maquillage belé comme je vous disais tout à l'heure écoute vraiment plus de 24 mobimba ils a très bien classe propre au même partout et tout ça sur bimana sac na munene et en tout cas même ngamoko lorsque na kende na Kiko na ebisi bino na somba ki tous les 24 na sombi nanu en premier lieu na sombi nanu 12 parce que na lina na remplir 12 awa na ba couleur ya mat après tant comme ça na kwa kozonga ndi na lukasu na somba 12 donc on toujours na système qui aux sombelo ko oza na toujours besoin ba couleur en oza toujours collé les attaques ba couleur mso ezala ka oti yango au tika bo après quelque temps et longwe o netinga mona sepeli nango vraiment recommandation na ngezali sur oza na à mesure ya ko somba yango voilà tu peux aussi acheter mais sous pas à mesure ya somba ngote pardon que vous ne savez pas na ndaku parce que première dame alobaki non isa bongote voilà c'est un grand plaisir pour moi de vraiment kosulana bino ko ilamno les vidéos o ya masolo ko expliquer en tout cas pena balandinyo stopé batonyo ba adora ko ça la maquillage donc somba o yoza nango besoin somba eloko olingi somba eloko moni ke ko sepela na on peut ko bando salela ko somba eloko te parce que moni mutu mo asala ki ngo sepela chaque fois ba biloko belé ou peut-être éviter peut-être mona mutu mo po éviter salika vidéo o kimbango kindo sombango alors ceux qui osent économiser mbongo alors partagez mes vidéos, c'est gratuit. Vas-y, partage vidéo au bakamara na opeba mona secret na yo yakobo mbambongo. Soko sipel na vidéo nanga, aimez yango, tika commentaire et kosala nga bien.